idéologie papa mokonzi Fati Beto a payé $50,000 selon Masola ndeka tolobela to yoko panza et nous vivants biso musu to sama na artiste yango to solela tant ba raisonner ndeko na biso musicien marai et bebani na famille na biso kuna ya papa na biso Chaka Congo artiste danger oh ba pesa ki pa na mpaka na pa etomboki oh 35 ke mupanzi oh ve na biso pe bimai wana marai ye ezalaka nini koto ba misu pe na radio toto ba bite ye balela ka batumbongo balela ete Chaka Congo oh na nini koto mbongo bimaki e panzani kisasa mobimba radio toto ezui internet pe biso pe tozui batu ba panzana kisasa demi le vieux Adio Salemba prêtre école histoire a aussi mikili aye abengira ndenge za la petite marelle maya ina solo ndenge nini commission tete so milieu oh nampaka na pa bondeni oh bayambi mama bayambi papa bayambi nani oh na pa oh somboki le komi nampaka dajo kana susuti babenga kuna boye bayoka penaki basobina na bango oh bebe Rico papa na kozwa yo wapi papa solo kitoko bebe Rico ah tomilengela nous tous mourrons papa Chira ça qui na idéologie asola c'est moi na musique moi na c'est tellement de talent magamusu boye barate biso musu to botem na art bien en journalisme mais to wuti na art ya masola suka le koma mungu ate journaliste na katikati ya juin bongisa carona o bongisa taloche ça sima bla na bien mwana nchuka ayaki musala zobina elle était si bas oh yantsone moto na morota lobi tout se paie si bas moi si mon azara boy na mi bomba kana mi kangaka na ko s'exposer te mais loko via sali lexani na mutema pasi sana mutema pasi mingi pesa mutako tikanga na kinte batukuta memi bapoto bakiatiki bango kuna batu wana basaila eloko ni apesa endini ya mutuya parce que on a pesi eza ya mutuya et si mananga récompenser ngane eloko récompenser ngane eloko ni eloko deuxième point ezali pona petite sœur après ya Magali Chitundu azo traiter nga mabe makasi akateli ngai makolo lobina ko mesika mwana zate takana te nde na ebisa bino ka masolo ke fali pour pape aena idéologie ye paso beta double arena nenge toyoki faire pupa faire nenga so sala faire gola so sala makambu pupa pe kuna double arena na epe bimi faire gola ça toujours na préparation na kaka toujours ya Adidas arena na mais la lipongite a Suisse arena paye ya faire gola après avoir go beta double wana et là li sous Italie arena li sous na Verona dans province ya Italie na bakata Verona wana Italie arena li sous eye wana pe on a faire gola. Moi pour moi tout ça c'est la vérité de culture congolaise. Moi pour moi ezaka matula paka Papadopoulos ko bakutu te na pongi yokaki. Donc ba o ba vana ba mikolo bakolaka bantula paka ba mona peleve na ba o batikalaka batsele mukaka. Bonsoir bonjour na bande ko nyonso balandaka Kin Makambo TV bokozala desite lelo to yeli bino nini lelo to yeli bino itokia oka tolobaka tolami mbangu semeki zela madesu ko kendete polia omona peke no bolingo ezali balingaka bino pe pa mwasi ya ndeko na bino ndeka ka ezalaka selon masola sukale koma mungu ate tindeza melango na lipa opesi mbwa zui na espace o evandeli be mopepe na Papadopoulos esika oyo artiste bavandaka esika o baya bavandaka ba raisonnaka masolo vraiment selon masola ndeka na lobela bino vraiment bo s'abonner toujours na Kin Makambo TV bokozala de site nulle part ailleurs lelo masolo tozo panza indu seza nini to kaboli to kia to fongoli liboke to fongoli bankasa na mpa les vieux moule de nos DJ na coin formule 1 na biso yango wana kata ba pisa kata ba matungulu ba poso ba dendo ba tsuba mbanzi na mpaka ndeka to liaka na staff ya Rashu mwasa mwendu ndeka to liaka na ba staff na bango to vandi to solo bela lelo to yeko loba analyse musicale selon masola ndeka bozalaka wana bosepelaka bana membre tout bana membre ya Château Rouge et Kiriki Menga na Château Rouge
N'engé bo soutenir émission oh vraiment lelo na somona ba so kota na ba so s'abonner salut mes frères mes sœurs ba tu belé ba so kota bo s'abonner ko s'abonner zaka OK na coin au criquet na coin na mpaka na mpa ba message et la radio les temps à autre yo mo vandi na même solo la ki barité mala mo message e kotelio a émission sika eye na kini makambo TV soukale comme mon ateti neza melango na lipa merci bien vraiment na mon ingénieur Babou Image mobala mwindu mwana mobali oyo azaki toko soka seki minu pembe o ka de Saint-Tony ni papier duplicateur minu ya nzoko ya pembe ba ivoire o ebimanga na nzoko mbebo rose wana cameraman wa filma ngai moindo ya ngolo soko bengi ngai na kopeso numéro na yaza na sima za kitoko makasi ndega na lobaka bana poto bana monde tie bana Océania bosala wana vraiment balobi na Tanganyika ya masola ba mbisi tonde belé wapi bateau de pêche oyo ekobimisa ba mbisi oyo bazana ba lwala bana ba Tanganyika na ba lac Congo oyo biso ba mai na biso lelo pena na analyse ya masola analyse musicale oyo ne kaka boyebi masolo to solo bela lelo caricature nene ça no temps fort soki na panzi bilenge rosila mais to lobela selon journalisme e bandele loko to sala nenge to tala ba journal na biso e loko pe to solo bela ba congolais bana kinini bana Congo bololo bana monde entier to lingi pe journalité to saka wana babaki analyse au minute sebele ba offre nga ngo po chaîne na biso nzama pambolo mkolo chaîne oyo pona to linga to leka ba analyste sans oublier mon ingénieur mon Babou Image caméraman o filmaka ngai mobali ya mwindu moinda ngolo soka seki minu pembe oye botaka pa banzoko ba ivoire o ka de Saint-Tony ni to papier duplicateur sikoyo bolo baki mingi bolingo lela na ye Werantsone, roi de la forêt, système ya morote. Merci bien Yansone, nega sala mama mpata sola mbasu pour nampaka. Lokola mama linga et lububo s'abonner na alinga officiel. Boko mona nenga solamba sola kisabasi kolamba. Papa Ntsone azora idéologie pas mama sola mama kungu minzinzi mingingi. Ezo kota ba soupu ya bien morote, ezal bombe oza préparé to so mona ba répétition bozo so ba image wana. Oh babo so boke la biso baso travailler ba danser si ya Ntsone pour ni to lobelango te wana logo so ya sika wana toujours esprit wenge bana wenge bana banda litubo ebi idéologie ska masolo banda il y a le roi de la forêt boso mona wana donc to salaki déjà na batune pe to soleil masolongo babi non musale so kene bien yo moko artiste so wana tala simple serviteur na bino yo toucher lingana yeka ko tala TV sa radio te boloba na nga toucher soko sale mission malembe biso to komona émission lali ese boyebi lelo na kina expliquer bino ke non lelo soki nazana likamu nanga na famille to nazana likamu moko ekwelinga nazana pasi soki na memi pasi wana émission ese bo comprendre boloba boko mana commentaire na ba réponse na bino bo comprendre te ngai ata nazana problème familial ata nazana problème na mama na bango to swani na mwasi to bebani mais ngana émission na komemaka esengo po bino batali boko yeba na bino makabu na kutani nango te selon ma solo soukale comme amunga te nous avançons to saka wana babi morote ezobeta ya fait na biso Weranson le roi de la forêt en fula mpungu en fula ya rolobela te le roi ba play ya mokonza ba stade martyr asala mokonza ba play ba poto ngana zana nga journaliste na eko pesa nde masolo ya katikati ya système joint bongisa ba carona yo bongisa ligne na yo droite bongisa makamutu taloche na yo bongisa maître na yo wana za masolo fe na biso Ntsone tozo kende kaka selon caricature ya masola elali pongi te to ri masolo pe kotoyo ba uta ki Malawi ba ye culture pays fi tozo mona wana le papa na biso mukwa bongo donc ya sa réserve auto yebaki lelo yo batikela biso ye aza icône o ba ye un patriote et papa na biso le tumba que son nom repose à paix papa le tumba beta guitare na mpaka ba la senantiki ba solfège ya ba sona ba mpaka papa Lutumba lobike ye wana wase kwa tikala soki ya zate to yoka atikali pe man na chante makamuto staff Karishu yawe yango wana Karishu nega rezalaka bana poto pe bazokota ba staff eleke belé soki batangi yo te na caricature lelo c'est que aux en partie te se ko yoka na te mission leo to yoko panza kaka analyse musicale ya masolo la suka le ko mamungu ateti neza melango na lipa opesi mbwa zwi Adidas Arena
Vena biso beta pe c'est là ba bexi mwana to mona pe wase ka beta sala pe masolo to sepela. Mais ayele biso karate azo pe sa date. Po mikolo eza pe sa date. Oh beta ba pe sa date. Oh paka na pa pe sa date. To mona ki ba date e pe sa makito soya. Oh papa pe sa date. Dans la émission et indi nampaka masole ko nampa que son âme repose à paix papa na biso el yango tolo bela to sa artiste et mon nous vivant artiste à danger papa na biso chaka Congo abundela batu na masolo na bampa un papa soutenira batu bato belé bakufa to yebi ba artiste musicien ba artiste comédien na ba comédienne o bakenda papa na biso chaka Congo a créé idéologie et asbel artiste à danger abundela batu asala masola metala bombe en grenade o ekwei bande ko ngai tolo bate papa mokonzi Fati Beto mukwa tombolo le président Eli Mboka na biso o topona pesa mama bis apesi mama bis yamba ba joueur ayambi ba joueur ke bato ofuna pa mama max abangi ke mama lo papa mati kaka le peuple d'abord Fati Beto le yamba ya samba le designer yamba ya samba aselo ba art na bar baselo art ba mystique bousterier na kati ya palais yamba ya samba le designer asala yo ngwana idéologie papa mokonzi Fati Beto apesi $50,000 selon masola ndeka tolobela to yoko panza et moi nous vivons biso muso to sama na artiste et yango to solela tant ba raisonner ndeko na biso musicien marai et bebani na famille na biso kuna ya papa na biso chaka Congo artiste danger oh ba pesa ki pa na mpaka na pa etomboki oh 35 ke mupanzi oh ve na biso pe bimaki wana marai ye ezalaka nini koto ba misu pe na radio toto ba bite ye balela ka batumbongo balela ete chaka Congo oh na nini koto mbongo bimaki e panzani ki sasa mobimba radio toto ezui internet pe biso pe tozui batu ba panzaka ki sasa tozui bakini makambu pe ezui to ki sasa panza ezui tolobela kuna elobi eyokanité ensemble musical et telemi le vieux Adio Salemba prêtre école histoire a utimi kili aye abengira ndenge za la petite marelle maya ina solo isolo ndenge ni ne commission tete so milieu oh nampaka na pa bondeni oh bayambi mama bayambi papa bayambi nani oh nampa oh chomboki le komi nampaka donc je kana susute babenga kuna boye bayoka penaki basobina na bango oh bebe Rico papa na kozwa yo wapi papa solo kitoko bebe Rico système ka bandeko na biso bazokufa na est babi loin des près de Caire toza musika na bino mais toza permettre na mitema preso sala pasi mbongo mowe ishaka Congo baliango famille tomoki mekonza mboka bimisa ki mpe koto komi na mpaka sali mon papa bapesi $50,000 mokonza mboka muka tombolo notre président Eli mayala merai koto ya kimi na 25 obaka tele 15 or papa na ngai mowe isoka lobaka kotomboka seke panzani mutabimi na morgue panzani batutu bakimi mangwa kosakana te selon masola makolo na dikosi mbango kosakana te tozana binoka epanze na ndenge kosakana te vena biso marai problème eza nini tolobaki ngo na mpa to kupango na syllabe na mpa na malembe nyonso problème eza bon mokonzi ya mboka apesaki na famille ya papa na biso chaka Congo mopanzi sango boyebi artiste à danger papa na biso lobelaka ba artiste soki baza na difficulté moko ko bela songolo lelo papa chaka Congo atiki mokili que son âme repose à papa na musala on sait malam papa na biso merci pema na kimia mon konzi biso Fati a raisonné mbongo ebimi abimisi $50,000 démarche ndenge kotaki wana marai papa na bébé Chanda marai oh bébé Rico
na kozwa wapi solo kitoko élégance bébé rico marai azui 15 000 côté abimisa 25 et ça l'embouteillage marai yepe alinia kate ye parti ngambu pe bandeko musicien ba bengi marai batu na mbongo ya parti oyo kataki fametikali na 35 yoke na 15 mbongo emonani te bandeko na ngai famille eleli ba imboka pe baleli na makambo oyo ezoleka oyo ndeko na biso Chaka Congo epesi pasi na ndenge ya kosakana te papa abundelaka batu papa asalaki makambo papa ndeko lobela batu leo likambo na ye ba musicien ba weleli mbongo na famille na ye epesi pasi. Nous avançons toujours là na bebo s'abonner toujours na Kin Makambo TV bokozala desite suka leko mamungwa te soki to lobite to panzi masola te eza bien te nyonso biso to komaka et yaka na mutute pour parole s'envole les ce qui reste yango to komaka bo comprendre masolo to elibino wana epesi pasi mais masolo en cours basolo ndela to lingi corps ya papa na biso Chaka Congo ebima ekundama na ba norme moko normal batu ba sepela batu tout ba mona ki makamne le ki bien mama pasteur Adolonianga na Londres pesa papa pasteur Mbote pesa pe bana Mbote na tongo ba kene kilt ko kumisa Nzambe ba boso ngotsa émission na biso Kin Makambo TV na maboko ya Nzambe te vérité liqueur et qui est toujours là nous avançons les calculs d'or sont longés avec simple serviteur Nabino touché Alinga molobeli Nabino molobeli ba maman molobeli ba papa molobeli ya droiture balobi police de la presse tout ça wana nasima notre président Christian Bosembe ya c'est ça tout ça wana ba tout o ba ko finga ka bato ba ko roba ka bêtise ba ko sala ka impolitesse ba ko finga ka ba konzi na TV ba dongolo miso police de la presse eza wana pe kanga bango botambola na bokebi TV ozana mokanda te sala mokanda na yo ozana mikanda na otango zo sabe mission na yo bandi mayo oyo président na biso c'est ça ayebi yo ya président na biso Christian Bosembe police de la presse biso to sana kati ya police de la presse ya département wana ko kanga ba journaliste nyonso impoli o baso bebisa musala oyo presse aline. Nous avançons toujours là balobi eindi mama nangai pressa fali pupa mbria mokili babi ba warrior basali mystérieux ko sakanate to monaki après savoir ko beta ba reine o ya poto fali pupa artiste musicien fali pupa asali don il a fait les surprises na ba musicien avec 14 véhicules o sa ba voiture oyo na ba danseuse na ye ya pasi ndenge ba bina ki travail o basaki na ba arena libanda ya mboka leo tomoni leader na bango Fali Pupa Michael Jackson d'Afrique comme l'interprétation ya ba journaliste français ndenge bazobenga ye Fali Pupa aza Jackson d'Afrique Fali Pupa na ndenge osakana te makambo sala respect na bakonzi na biso ya mboka respect na la police congolaise yango moni Fati Beto muko tomolo président na biso aza réeli atiaka motema na ye na ba policier atiaka motema na ye pe na FARDC musala la police ezosala la biso ezotia kimia bapekisi kuluna papa mama bomba mwana na yo kuluna keba patron de la ville police patron de la police congolaise a telemi kuluna en tout cas soki bakangi yo turoyo eza makala te eza ngenga te a okende nolo respecter wana to tei déjà bandeko baza na poto pe boyi soneko no na kinyawa soki ba concert ezali batika bana na ba mobulu babima te mwana mobulu ya yebela lelo ba telemisi minduki soki bakangi yo kuluna osoyo kate mama mwesa mabe to solo belaka wana balobi Fali Pupa asali ba donne na ba danseuse 14 véhicules apesi ba danseuse bana mai ndenge babinaki bakenda ko beta ba reine na bango babinaki bazongo na kinini na Congo bololo ba comprendre te ana kinini basali bango don ya 14 véhicules bino mo osomona image wana koloba te totiki pena ingénieur Babu le DJ Babu mobala mwindo moinda ngolo soka sekimi nu pembe loko ebota mana ivoire ya nzoko o kaya de setonini photo lumière mupanzi photo lumière bakenda na bango ba poto mesoko kanga photo te loko na photo gite loko na photo lumière te na banda
wana formule 1 seke toyebi ote orobi melongi magugu toute la image na biso otomoni Fally Ipupa apesi ba danseuse na ye 14 véhicules na musalo oyo basalaki na barena nyonso babetaki na poto bolobaki babwakaki misemasi na bango mabanga mais kasi boyebaki te babwaka na mabele kitoko tala récolte o bazwi lelo ba danseuse wana 14 véhicules tala mituka mafuta boye poso ko lembula to tala image wana ingénieur Babu abwaka ngo bongo tosonga na bino selon masola heke yo Sans blague. Sans blague. On va pas le voir sans blague. Merci beaucoup. Merci Aigle, merci de merci Sugana. Merci vraiment, merci président Fally Ipupa. En tout cas, merci quand patron président donc il y a les 3 fois arena les 6 juillet qui portent La voiture du dragon. C'est bon. Sougana. Alice. Émotion. Ça devient une émission quand la télé monde en mutuka. Yango, on va dire que aigle pour ça attention. Comprends yango maman, papa, maman mutuka ti na bana ndobo ya pour mutuka. Non. Aigle libanga. C'est bon, Abima.
Pipi wapi? Mbona saa Keba. pipi? Pipi wapi taifa pedi? Pipi wapi? Nazimutuka. Aujourd'hui, il y a 100 plaques. Yasika sans plaque. Yasika papa de ote a copté. Yasika. Après rien. Bon, C'est bon. C'est bon. 100 plaques, hein? Bala bangona bazibilo. Roberto Mino vous avez un bon temps. Oh bah il y a 100 plaques. Bon, on est aquí Moutoukaya. Il y a Delphine. 100 plaques, hein? Ok, qui tokos. Bon, Moussoussou. Oh, monsieur, vous venez de me dire. Jordi, toi, tu vas maintenant maman pour la côte. Ouais. Un grand merci à Tonton. Merci beaucoup, c'est mon président. Merci beaucoup. Là, vous le tombelaka no mpikili no mpaka la pa suka le koma mungu ateti neza melango na lipa neka na yebisa bino idéologie fali pupa la lipongite tango ba yoki solo moko na mpa batu tu balati ba 3 balati ba Adidas ya Kotakol na kibombango ba kotokuna mamo ya bimisu na ba LDC Arena esu na ba Akara Arena double fali suso esu na double arena Akara Arena LDCD Arena mokile baluki après ko sala don il y a 14 veki ya ba danseuse na ye petit na ngai na bukaka bedo rouge a telemaki ma bedo riche na entrée wana ya formule 1 na staff na telemi na sima mukongo nga papa du poulos selon masola suka leko mamungu ate double LDC Arena na Akara Arena fali pupa yango komini nga pona nga na zana katikati tout ça c'est la fierté ya Congo miso nga beta wanga chali benda ochepe libaya to lambeli ochepe o aluminium sedone zalaka mbodi bocheba babatishi na kati to chesete to beteleli ouf kano ba peter pebeti e mabe eluli pongite lali pongite baluki fere gola boyebi masolo ya Adidas Arena ba Adidas etekami na nango sangana te nde na yebisa bino ka masolo ke fali pupa pe aena idéologie ye paso beta double arena nenge toyoki fere pupa fere nenga so sala fere gola so sala makambo pupa pe kuna double arena na epe bimi
faire goal ça toujours na préparation na kaka toujours ya Adidas arena na mais il pongité à Suisse arena payé ya faire goal là après avoir go beta double wana et là li sous Italie arena li sous na Verona dans province ya Italie na bakati Verona wana Italie arena li sous eye wana pe on a faire goal là. Moi, pour moi, tout ça, c'est la vérité de culture congolaise. Moi, pour moi, et ça, quand tu l'as pas, Papadopoulos, que le bakou tout est, na pogno yokaki. Donc, oh, bah, vraiment, mikolo, bakolaka, bantu la paka, bah, mon appelé, na ba oh, bah, oh, bah, tikalaka, bah, c'est le mukaka. Tinreza melangona lipa, au pesi mbwa zui, aboya ki trop, pour comprendre l'idéologie, n'enge tema solo eza. Yangona caricature, lelo petite casquette, ya panzaki masolo, a lobby que non, selon masola. Pilipili na tomate balata varese moko me babeta équipe moko te koto basa bilengi na bashoma na mpaka ma mayonnaise de blanc koto pe pilipili asoka na mpaka na ma omai koto bakabwani e ine mabeti ya moni koto wana pe faire koto na pas ipuba pe na pas donc tozo se pena ba mission na biso lelo bazo sala biso toza na katikati ya joueur bongisa ba caro na o bongisa taloche na yo bongisa nzela vandisa sima na mpa bongisa maître beta riba na nta et dessiner nta na singa nta otaki poussière noire na nta na chaud na latex na nta so on prend suka la masola o ba boaki yete pena na pesi yete en tout cas batika ngai boye on dirait na boaki batu mingi na osaka musala mais na bosa intele Carole Moke staff Pantera babi Carole Moke moi na moi c'est une idéologie na ye staff Pantera na sima ya municipal wana terrain municipal au côté wana moni moment hôtel les wana Neymar entrée mon maman staff na bino wana ya Carole Moke staff Tampera bana poto ngombo se skema lili bo pema pena na sukali na mpaka boya vraiment na Tampera masolo ezo liboke ba fongoli bo likasa ba fongoli singa milinge mati likolo inkote na nenga kinini Tampera to yesko na idéologie na biso o epesi masolo totali sikoyo mokile baluki partout on parle asolo bela masolo moko boye to continue nzela après double barena ya faire gola to bimili susu koto famille mabota mama sel botamba na Paris to koti to kwei mama pa mimi bokomo na France to e mama na Tiffany to kweli mama koto yo mimi samba na États-Unis tant bimi mama Fally Ipupa LDC AEK Arena na Bordeaux na Marseille car na France. Félicitations à faire gola, félicitations à Fally Ipupa pour la vérité na biso. Affaire ya mwana tsuka. Et indi papa chéri affaire ya mwana tsuka. Ba radio toto na bino so bima, Laetitia Siama asameli bango na katikati wana na yeba kite na Telo Vandam. Batuni obotama na Congo na Sénégal to na Côte d'Ivoire to na mpaka. Na lobi wana ndeko nanga mwasi Laetitia Siama balandaki meto timbeli ba pirataki konti na ye selo ba image moko na mpaka ya ba Faustin na mapa esimbaki te Laetitia Siama pona valeur na yo timbela mwana nsuka ezalaki nini mokile baluki opesi mbwambwa zui touché alinga simple serviteur na bino soki na tokite l'homme mangera votre l'air suer na kolia na mutoki na ngai ndenge bobenga nga bolobaka na lelaka pe bolelaka tozolela na bino bokomanse wana soko salité ozala salité soko sali bien ozala propre mama tete na matete alinga ba jete ateka na wenza matete luka likambote atumbola ba shegete jamais fa wesa na mesa na eba tia ngote so zana batu bien te ozanga pe okuta salité te so la bien ko sala ma bete batu pe ba salo mabete mama tete na matete tembete je vous salue. Oh, touché à l'inga, ça moussana e. Benga numéro ça, nous avons besoin de publicité, mariage, anniversaire. Ce n'a bois qui ote soka. Bolobango soka pour eleke belé. Otina gito sola gite. Simple comme la e Facebook et kangamarate. Azara na batete. Aselo musala mabete. Cameraman na yazala kitoko makasi azala mabete. Asala musala kitoko. Asenga batumbongo belé te. Contactez biso na publicité, mariage, anniversaire. Oza besoin de ça, polo na yo, ba t-shirt na yo, ba sang na yo, ba longi na yo, ba cadeau d'anniversaire. Oza na besoin ba fleur, o même la mutu ba cadeau. To même na zimberi. Vous comprenez ma sola. To reçoit ba fleur à bien contacter sur nos mariage. Oza besoin ba salo ba nzembo ya anniversaire. Contactez biso na numéro za wana. Boko za la décité. Affaire ya mwana ntuka. Na yebi ke sikoyo koto ba betara journaliste. Koto bozo c'est la affaire ya mwana ntuka.
il était comment? Un homme de bonne foi qui mange des fois. Il disait que c'est la première fois il mange des fois dans la vie des fois. Mutarondima, akenana mboka rondima, asambela mingi. Mais balamba ba foi ba ebisa ya liabi. Eh, oh peut sa première fois na lia ba foi dans la vie des fois. Un homme de foi. Hein? Si on rondima na etanga leki ba foi na mboka bato ba foi. Yemo pasa na foi bango pe mboka ba foi ba ndimela nzambe. Keba na ba foi suwana keba ko benga Rose Kukwela. Okobenga la dauphin mula matadi okobenga sar dola ba masa nanga a imiter pe voice yoka nisi masa na tinelo voice kema na ba voice lokuta kema na solo radio trottoir bato bele baso linga ba yoka masolo na yebike bo s'abonner ke baso meke o changer TV Kufi s'abonner toujours na Kini Makambo TV Kinini na Congo Bololo ke baso o changer ordinateur ke ba kuna na YouTube na paka ba meke sili contactez toujours affaire ya mwana tsuka ezalaka nini papa chéri BCBZJB pia na ba lobby na bango esengaki toucher mopanzi sango ve na nga mule ya kata ba dendone be piste na mpaka paka manguba mapana ba galette na mpaka ba tsuba mbanzi na tige isolo ya mwana tsuka emission comme elengi boma etsa ba vie avec beaucoup de respect papa chéri je vous dois mutaboya moi soka bimi pembe journée comme elengi. Si c'est ma publicité, moi, ça na réseau mon balobara comboté pour te lire quitter. Réseau est là à cette époque-là. Papa Chéra Bimara à 17h. Mobile qui toko leader d'opinion. Mais ma solo morobo et bimi et senga qui n'a lobango. Ma solo yo to lobango de lelo na lo mama ma solo. Lelo na zo panza zo mama vérité. Ba lobi na bango ba lieba pilipili ba teba. Ba lieba pilipili ba teba. Mais ngana le sa kombi ya pilipili na teba. Na teba mais on va leba pilipili ba teba ba leba pilipili jeune babu muta filmanga mobala mwindi moina ngolombe bo rose bo menga ngana pesa no numéro na yaza sima caméra ba teba mais ngana liebi kolo ya ba pilipili mais na teba c'est bo tsaki coupe bo tsaki ba diamant bo tsaki mwasi ngana soye pona kosolite na dame ba pilipili nyoso ba kalingo swaka na solo masa nga ebiango. Papa chéri, il était comment? Un homme de bonne foi, qu'il mange des fois, à Kenak na vie à fois, petite souana, ayaka luka vina ye, na BCBC. Pour arne zalawane saramasola. Moi na robota mana arne ki bo moi na mukie. Droit des enfants ezali, droit des femmes ezali. Luka makamuna Congo mona siko ba droit ezali nga hotel melo hein. Même abe papa chéri sali nga na moni yango te. Lelo na loba jive lelo boko taka déjà. S'abonner toujours bien à Kini Makambo TV na Kinini Congo Bololo Borozala desite Mamba Bwenil par ailleurs car awa Borozwango mu pepe nzambe ye tala ba oxygène na boyeso to tanga tikité mais Mamba Bwenil lo bangonde mu pepe nzambe leki ba clim poto malili nenga bobimaka boluka mbongo moi 50 20 wana 50 wana 100 wana esungaka nango mais er moko bo esungaka nango. Biso pe amo so na lobby moi pe le kia wa pe moi bo comprendre kaka ba mega pe le kaka sunga nango poto boso luka mbongo na pasi malili wana boso bimatongo glace maboko ekangami biso pe awa ba 20 wana manini wana amukema esunga nango ba 100 wana pe ba 50 esunga nango biso pe amo so muta lobelo pe comprendre biso pe moi eleki via so tinda te yango mone mission ba sepela na mpo ani mutu mo abenga na Canada bi na yebisa bana nga bana na mission na yo po saka oloba A okoti B O B okoti C O okoti C D F E O alphabet 26 donc ozo lobozo T ya P. Merci bien papa chéri mon antouka ayaka musala na ye toujours on tozo boire ebele boss afido ilito tozo boire makasi na sala nyonso boss afido ilito prêt toko katele parti na boss afido ilito afido tala mu pepa nzambe na yebisa bino oxygène nzambe ya ba climatiser mituka na bino ekokani ya ba parler ekokani to banga nzambe to milengela nous tous mourrons papa chéri ça qui na idéologie asola que c'est moi na musique moi na c'est tellement na talent makamusu boye barate biso musu to botem na art bien en journalisme mais to wuti na art ya masola suka le koma mungu ate journaliste na katikati ya juin bongisa carona bongisa taloche
Ça c'est ma bien na bien. Photo lumière soko kenda poto vraiment na formule 1 na bandal ba kanga yo photo a ate na photo lumière obima elongi bigugu soko kenda na fraude. So ba landele opé lupangu ndambu bateka. Chani ferozi. Outi poto oye yaka kofana mama na karishu. Na koloba nanga mingi te. Liboke milinge so mata. Shibe asalaki wana. Mwana Nsuka ayaki musala sobina. Elle était si bas. Oyancho ne moto na morota lobi tout se paie si bas. Chacha kongwa mobala mwindu chacha kongwa famille kongwa. Yao yango wana. Shibe pana abomba ki mwana. Tout le monde